Masamba, hein? Bassoin. Bassoin, Dolimo umu, pesta posana poto. Yeah, yeah, yeah. TV, pesa dans le monde, pesa na Poto TV. Merci. Et bon yo, ojanga pocha. Simba te, mo posa mo kaka osi propansi na okambo ekaka te. Pero okota isala mo ba sebo. Ko kana sika bana ba otala ya. O baby sabana. Nako kande sentimate kompone mo le monse taka so ba makambo wana ko ma sensible bloku ane taka na lela na ngali bolo ba ipesa la ko zeloko ba bili bolo nde makambo so li bolo ete likate ekota te so likate pesa te li bolo ekota te tala et bon yo ojanga pocha. News avec Ange de la presse et zo pesa nga posa na boga posa la dala dalize balala. Bonjour, bonsoir, Nabalandini, surtout la chaîne Nabu officielle. Merci à vous, notre très cher internet, pour la confiance, surtout pour ça, la biso. Merci à abonner, merci pour continuer à s'abonner, pour la deux sites. Dès qu'on a le bac, tout ça, on a pour la qui s'est bien d'informations, tout ça vraiment partout, tout ça na limite, dès qu'on a le bac, beaucoup mais ça sans plus tarder, na plus na bambote na trop. Na vieux nanga passe ta pas d'un petit moto na nzambe ba bien des sponsors officiels ya tabichu secret na pesi bambo trop na Cédric Siwabo depuis Côte d'Ivoire ba lobby donc yende makambu Cédric Siwabo ndem ta panza basango ya tabichu kande zalara merci na Ramsès base Julia Sen des familles nanga ba lobby des familles onde makambu lelo mission na biso ya lelo toza bongo lelo na bon nga pena ko vraiment comme on est vraiment vraiment la maîtrise mais mon corps s'est présenté aïe sabino azanani mingi azala ba panzini na ba côté nini bon moni pa le lota bichou na bandenge moko parce que na ba ta bichou ana limite lo na pena na bandenge mususu bon mon na pena to sala to l'accepte no ba moko belé pour o ezata bichou ta bu secret donc écurie ya basi ya pembe babi basa pembe babenda ngungité na ndako donc so sa pembe te kokota makambo te c'est pour ça pembe choko kokota makambo te pour makambo pesa mendi na basi ya pembe naturel sans plus tarder na yambi vraiment invité na nga maman na nga bonjour tabichou bonne santé bon nangolo nzambi muke kaka na omona kaka balobi c'est présenté vraiment na ba abonné nyo surtout ya tabichou ba abonné nyo surtout ya ST2 officiel ba e bayo bon kombo na ngai Coco mayo jaune canne à sucre. Maman, non, mona, oh, yo moro, oh, pesa ba présentation so mi simba boy, so fait kangi oh, Tony. Donc non, ye bate, zanini vraiment so mi simba boy na ebité. Baby canne à sucre, ta pesa ka posa. Tango tale mo bo etele mi kaka. Yo bo na biso. Baby tera mo sa pembe, baby biloko bo bozongo wapi, ni para ka na chaîne bo talate, biloko bo mo na chaîne bo za, tera canne à sucre mayo jaune. Mo sa pembe babi aboko to bomona ka basa pembe basa bazanga lisumwe mwasa ko tsango ngite na ndako kwa bosonka ya boy bazyango wapi talaka biso de makambo balobi Coco canne à sucre aza moko ya ba chroniqueuse ya ST2 officiel donc bon mon ye mo vraiment na plateau na ye aussi la bino vraiment makambu ya bien Coco canne à sucre balobi moi sa pembe moi sa mbijinde makambu lelo tozo lobela ko si bana ya kiti Kosiba na kiti Coco Chanel canne à sucre babi ebele ba koka ngo te ba film so ba lo ba komona non ngala ba kiti wana na mona ngwa ezala eso para batu ngala ba kiti wana na mona ngo boy siko ngo to bipena Coco Chanel canne à sucre te moye muta simbe biso masolo wana na ST2 officiel le lo vraiment to sola na atalisa biso a éclaircir kosiba na kiti wana
donc epesaka nini eza nini esalaka ndenge nini bon kosiba na kiti epesa mwa basentiment mo boye basentiment mo boye ata akina posta aussi bat mais faut si baka mwasi taka elenge kiti ebabi elenge ezanga lipasa kwa kosiba na kiti eza basentiment mo badésir mo boye kaka bovana mama bomona tama nkoi mo boye ata na kiti donc kosiba nekipa nango place te babeta na kiti bosiba nango surtout sentiment kiti ene elengi moko nayebi so nakoloba lusuni mama kosiba na kiti wana oza limité te nde ni tera stang sentiment ne yake contrôler te ki pape sika te babi sentiment so e mama ata na tinel to aussi bana biso ka to cha boso bokoi to ko ya tita ato ko sentiment ka continuer kakati to ke na onka ti bon kakati to aussi ban ti père aboka mo moi ku mo verser moi ça va siko mingi kosala rapport sexuel na kiti mingi za position ni na posa kitu ya system mo ya lokota pata ebi lokota pata lota pata te ungunza mbika pesa mo position mo ya boy kaka donc pesa position mo ya boy et ça moi bien so moni ke boy simba te mo position mo kaka aussi pour penser na kambo kaka te pero kota ça la mo ba c'est bon ko kana sika bana ba otala ya o baby sabana nako kande sentiment te comprenez mon émotion taka so ba makambo na koma sensible na biloko ane taka na lela na ngali bolo ba ipesa loko za loko ba bili bolo nde makambo so libolo ate likate ekota te so likate pesa ate libolo ekota te talaka yango so na mona biloko na ba biloko na ntoma bele tele manga kaka talaka yango siko lokota mpata nde nini pone tinga na yebi yango te so yebi on sait que ozala mamboka ote po lokota pata sa on mtere ne mikolo abi pesa loko za loko pe lisoko ozande likata te lokota pata za ba système moko ba système moko ya boy kaka te mama obefinga ba système moko ya boy papa okotsa ne ka moi bord ça la moi bien lo moko ya boy kaka ba yango lokota pata yango wana koko zande Shakira otodi notre cher internaute bon comprendre ngai en tout cas koko aussi sanga maele kanela ba na chaîne bino Est2 officiel boza vraiment makambu ya bien bo s'attendait même pas boza vraiment makambu ya bien koko balobi lokota pata mingi na sima pese loko zo eloko siko yango wana no mona ebele ya bafi bazobela ba pota libumu nini ezadi ya wana tonde te biloko wana ezaka bilomo okaka ke ba balinga ngo taka basi misusu surtout basi mabolo milai oyo basi mabolo milai balinga basi ba puso ba balinga basi ba bongo ezaka basi misusu to dona deux sortes ya mabolo basi moi je me suis dit bolo mulai mso ali bolo mukuse ko netka basi mabolo milai wana siko poli katamba le pende kota bango bien ba mona ke ba sibinga il faut le système ga lokota pata pour na basi mabolo milai e bon siko ya oya mikuse ya bolo mikuse faut dans système mo kaka ya poisa wiki poisa wiki quand na la sai binote ba système ko ya bo kaka o pansi na o ka bo papa okota kaka isa la mo ba bien kaka mo yebiti Coco. Donc, ils ont deux positions. C'est deux positions, c'est belé. C'est mon et le non y mo fa biga système atengama obi tengama ba système ko ya boite na besi na ba papa kuna ekota isa mo ba travail na ngoy mo yebi kakati. Mais on est bando bima te. Position on a beti bo ba pe on mi ba position ba sa zemi so mama na zemi papa na pesi le conseil moi so kada zemi position o ya tengama izala kito manga so ba sa zemi même na yo mo so sa zemi te position tengama etene le imona ko ata mo anjo so mekengo mo na ngaka position il faut mekango bilo mo il faut mekango na tinga boyo na lo bango pona mekango déjà tango le bilo faut ça na dans na expérience tango quoi ça là déjà de tinga meka toutes les positions siko yo vraiment de na expérience nde o salela yo mona mingi position pene bungi na kiti position ni position na kiti donc père avant na kiti yo pena mama yo o matele bo sa ba système ka ya boy ya bon ni pela ma kitoko kana siko amuluba na muluba tena mutebandundu bon balola babi koko kana sikra nde makambo babi loketo pese loko ze loko donc so pese pene loko ze loko yeyo boluka no tabichu te yo to komona ko mingi kana mama musique to mona ko mingi yeyo tabichu tabisikra lelo libino koko kana sikra babi mayo jaune
babiso za mayote au chocolate ye vraiment lelo aye ye moko kala mingi to banda pena a présenter émission na ye moko na plateau na ye kande na loba kaka ki na STD officiel bo mona makambu donc makambu ya ndenge na boy na ngabo loba ke note tala kutu a commencé à be mission boy et am sala nanga eza musala nanga s'il te plaît s'il vous plaît d'abord respecter nga botikanga na sa musala nanga na zongeli yo koko kana sucre ndengo lobi que non mingi lokota pata nga na zongela mingi yango parce que na yo quand on est pas na yo ponga na yo kango te mingi lokota pata wana na sima c'est ko muto non te basala non na Nice en sandeni babi lifuni nde makambo yo kyango te babi lifuni nde makambo pia loko za loko te nga pesa nanga lisoko uzuka likatano tena lifuni nanga c'est mo belengi mo parce tout moi sono basi ba etena lifuni so basi bien lifuni si au DVG lifuni ça la mo ba belengi mo bona ebite so pe do basi mso ba mekala na lifuni ba sentiment za na lifuni na ebite ba sentiment za na lifuni sentiment lifuni donc nga be ngomimi lifuni ba be ngomimi Nice mais pour nga nga ko éclairci makambo lifuni utosumba kwa lifuni ya kana lengi moko elengezanga lipasa nga linga ngo makasi surtout ko siba na lifuni lifuni nde makambo pe lisoko za lifuni eza bongo ti siko bino bo contredire nzambe parce que tant nzamba sali yango te pona makambo yo lobela wana mingi nzamba sali yango po et serveur biso lem suna ochiye mais yo ozo yango komike pese loko zeloko eza bongo te même pinza memo asala biloko wana ayebika ke donc biloko asala ye moko na mekango te biso to bato o ya sala to mekango za na belengi nango kokotiko sexta ya solo mama ta bishu ya solo ye mota sala biloko ngo ata biso na biso basi mais nanu a utiliser to biso ba oya ye ba descendant na to meka biloko wana mais to kangama to mekangama kasi tunga linga na nde lisoko ba bi lisoko nde makambo pia loko za loko pia lisoko za likata izande bongo ngonde makambo mama babi lisoko ndi lisoko moi c'est futa lisoko mne kwa tabichu tabichu lisoko mne penda boko moi c'est penda bozwi na mbetu papa poser na mbetu te lokota pata da asima penda mabele ongunza misi penda likata ekote ebima ganga bapuza minene basi masoko minene befo bangunza maka kwa bon c'est ce que muto azana emba liboso sala na yango te ne ozolo bana asuka parce que nazana film moko abetelanga lisolo bi nga première fois na passé rapport sexuel na mobali na Nice donc na kokate na peta na kokate donc na kokate siko conseil ni no pesa pena bato balingara basala ngo mais esala bango moi ko banga moi franchement boy bazala na ngo conseil ni ko pesa bango na ko pesa bango te ponga pesa na conseil te nga lo bala nga pesa na conseil te bon lo ba kasinde lo ba ka po bango pe bazwa parce que tango lo ba boye lo ba ke po bango basala lo parce que oyoko lo ba ka po bango bazwa basalela nga pesa conseil te nga lo ba mama so omenike ozana posa papa sibo na lifudo ala na lifuni o comprendre so posa papa ala na lifuni o ka no pasi isa no pasi te papa mama na ngai donc luka ba po donc merci mine ba pede na lela bino makasi merci ba pede ni surtout on ba pede ba za ba pomade basalela ka ba pomade wana na lo ba kombo ils ont cherté pas même que $5 papa moi d'abord OK kana ba pharmacie ka aussi papa moi ba pede ba tana ba na Nice na bango papa sombi yango zuka papa moi na otana yo pena lo ba pena kombo wana donc yo ko lo ba so français te biso mingi français balinga ngote ba bonne na biso vraiment ba français na balinga to yo lo bela biso pena na kombo nango do ba belo ne lo na kombo nango na lo bite likata wana ka ba papa te aussi pour moi douana mama aussi ka pour moi douana aussi au prendre likata papa aussi ka pour moi dana muke ba pede ba sala otana moi lisoko na na moi lifuni na yo papa parce que papa zui likata na petanga ko donc na papa na brutalité po comme ba catch américain te donc na brutalité ta likata ne côté écoute ce que malem tout ce que écoute malem on a posté là non passé donc écoute malem comme tu abna mutu ache écoute son malem donc écoute malem bona donc il faut vendre siko accélérant ngo bi accélération système kaya mbang kakate obeta mama ko papa elle a sentiment même ce qu'on a dit bolo umela mais les fune umela te mama ko verser mama babeli funi nde makambo eloko wana ata na obela na ngai mama ata na obela na ata bishu ata na beli babeli libolo na likata surtout likata kana ndoto na nga mwasi mama no relengi mosto na obela soka na zuka likata na biki babali na balikata na artiste na ata na beli na obela botine nga ba code bambong na olela ngo fele emsto kena nga video bena na kati braza na kesu mabilamba mais de likata na rakis na ngai babeli likata na kis na nga pinza so na beta fièvre maboko papa na obela yaka osembola ta mami bale ponga linga na mobala sibanga kuma ode fote
moko dete na ninga ngoma 4-5 wandoki 4-5 ana linga bon comme mi satu pena ko na libolo mi bale na deli soko na lifuni wande na okibia na bikimba mo kisi na ngwana wande nini ibikap nao wande dollar na ngai. Non, très cher internaute, vous comprenez, vous comprenez. En tout cas, mayo jaune, les lopena abomi tabichou, babi les lopena abomi tabichou na ndenga sakanate. Ngami mi kana teke ka lokota pata wana. Ndemi susu balobara parce que ndena auto beta solo, fimo ebsan que non le premier jour à Salango a peta. Siko ba o ba peta kalelo ni sala ke ba péter parce que il y a d'autres filles au bazara sointé. Mibali msupe baponaka ya d'autres filles bazala souhaite au monde so passer des rapports sexuels na Nice au monde na habité so ko éclaircir biso ngwa po mingi yo vraiment na émission na biso lelo mingi yo so ko éclaircir biso basa nde ba salité au monde msusu ab maintenant mbale ça ba mai comprendre et mi kinzati ça ba mai donc ya salité à propreté msusu mbale azuka likatene à continuer dans ma sika na penda bona Nice wana mona so msusu donc da ba perte j'ai bima kitoko tisa propreté on est salité ngaso mbali mina alalinga penda aba oui na lali penda mwasi na la soloté na la penda propre sans microbe pona sokola bien ta ele bina tabichou le ba moi c'est faut de la soin moi c'est de l'isoko faut de la propre tambala aussi ba tambala la pété aussi ba oté donc aussi ba que moi sera bien manzo to na moi mo lipeka so kitoko moi za l'isoko ba bi za l'isoko si la soloté mais ozeng o yanga beneza na la soloté doza na la soloté pona propre. Si quoi ça na soloté c'est écrit dans les alani parce que na sokola ka mingi c'est quand mimi citron faut que na citron fini na mai o sokola na na sele biso basi pe sokola na biso même ça peut continuer na sele libolo na biso basi certes c'était mais libolo bon nga benga elo na kombo na ngona libolo na biso basi o tena musapi no coach ti pena ko o to sokola pena bien bizana ba perce biso na sele biso makolo wana bien moi citron moi pour ça citron na o frotter na mo peka na yo frotter ma peka na yo tina ba sima ya matoi na wana po tant belle po à côté de katana na sele na biso basi na libolo na biso basi azama la lemon na wana bah ah ouais oh les qui sont c'est la moins bien faut que la propre mal Alex la lemo ana sima comme ba col dombo zai mombo kito te faut la soin et les me ota bichou moi c'est propre faut la propre quoi ta bichou bon on est simba ils a bien Coco oyebi ke banda na mission yo Jonathan Iyele balobi ingénieur de grands travaux na kokate donc quoi so bomanga mabe makambo belenga na yeba te na yeba on pa na ye po anini donc babi bo zala toujours branché na chaîne na bino STD officiel balobi makambo nyonso tout bozonka awa donc so on besoin koko luke place msute ozoeka awa na STD officiel ozoeka babi moi ça pembe moi ça yebi makambo belé asuki kana mambo tout ebi trop ebi belé donc so lingo zoye ozoeka na STD officiel koko na ngana tuna elo moko o éclairci ba l'ingénieur surtout ya ST2 officiel et ça rana ba fi mususu soki omoni na comment dirais-je na sima bazara na ba noir sko ba noir wani zakadi ya quoi bon na silo éclairci nga bien nga mimi ko benga elo na kombo nango sko na sima ba noir na sima ya nini bon na ba fesse na biso na ba fesse plus na mona ngo plus na basi ya minene na ba fesse na biso ba mingi na ba noir au monde entre deux pays voisins nzela ba mingi na ba noir au monde ba noir ba poussière na ba tesarati à quoi te bien o éclaircir en bien kasi te koko wani musano yo de éclaircir te na o moni ngane na boye ba benga lo wala ko na komona ngo donc tout de l'histoire o ko nzala l'histoire wana penza basoko la ngonde bien ti moi je me suis nzala l'histoire ba comme mwindi sala ba couche akoni nzala l'histoire ba bo bimi faut ko nika stu gana yuzi mana gana o nika nzala l'histoire na pena sur les cils là et les saletés ba la propreté nzala l'histoire faut la soin ngaba mbala na pena zala lemba ko timana nzala l'histoire ça la bien jusqu'au mbal no aller manger l'histoire te point nous allons nous salité tant aller me ba coucher vina le mbal nkele bongo te bon monsieur bon rapidement di kata papa na kata papa ça ba kiné o bi kiné siko mambolo ba na so o ngamba na ko tsanga le lemna ni mobile na o abala yo mobile no bozali na ndako tonde parce que na moni pe na noter na femme libre na célibataire na célibataire et bon tango mobile no mobile nanga donc mobile na c'est dit que donc mon père a parlé un témoin je suis dans mon bikaka koko ba beta o
koko babeta o e bon ya lo bota bichu o moni ko na babetinga tango benge shida ayo kit partout ekende tango benge shida koko babeta yo tina mbal tina so hasabi tina na shida na bashida na mbal te na mbal ma opte koko na linga ko bona bo na ko balon to ale na moni eti e bon na mambolo babu mbali babanga poani ngala bana ebi tous les mille stratégies o makata mbele comme minene yo mama mobile no kima ke poli kata mukie ngapa na ngai mobile kata munene na comme ça pena tala msunene makasu kata mukie e kuma su tala munene donc ngapa na ngala na jeter oko misuna ikumukanga nga la passe partout nga soko yene na tous les expériences nazali zo di kata mukie nga ponga nga mbele makata minene so mbalo li kata mukie pana nga isimba te ponga nga mbele do li bolo na pena di kata munene tango si banga tina matrice e passo la nga mukongo o comprendre e poa e passo la nga mukongo kana sika mayo jaune mobali na nga ko to si bana te po ali kata mukie o boye kasi nga ne pana ngati na pese loko se loko na comme se di kata pena kine solo pena kinet o bit oh mais yo tango be o sala ngo kine o kondisa ngo to comme ça o munene sko comme ça munene wana boko fonga pardon na ko kate ko ko bomanga ko comme ça munene wana pena yo comme ça on parce que tango ça yo mo tango ça bongo mona ke o konti muno sko yo comme ça o su munene ndeni babili mobile msusu ala posa kosiba tant moi si atelemisi na mteme wandi katepe telema exactement ala posa otia o compris bon pena moi si pena ko asbena moi si pena azuba likata mbala pena to fibango moi mon kata msumba leze ko lemba pour kata so ese o lemeza la muke so ko fiba bele pena kino fiba bele so pena so fibango penda o so karisang pena ko mamnene sikoyo so na ko senga parce que ça na ba film msusu ba eba te ko banda par exemple ndo biko fiba ba eba te ba banda ndenge ni ba osande so na ko senga moi elo moko na sengo no mwelo mo expliquer biso pardon mon caméraman balobi yonde makambu yonde na sima ya nini na biso babi nazo pene lo moko pena koko kana sikra mayo jaune papa mama na nga simba no boy yo expliquer ngana parce que nga jusque là nga be o moni ngada msuna na nga bola na nga tene na makampe koko beb sanga mais Alex biso ka nyo sebso to profiter kaka to profiter ka to ye bamba mo po babi na sima mutuka nde mutaye ba makambu koko ko expliquer biso po ta yo lobi simana no parce que o epesa me lieu trop mon caméraman ezo mingi ye nga penza vraiment lelo na nga vraiment na ni mingi ya lobate ye ne penza mutu makambu lelo nde lobi ke no o komisa ngo munene yo mona ndo simina nini wana tango otsango na na munoko o mona teke munoko no o kondisa ngo o komisa ngo munene te siko so ko ki ko expliquer biso parce que no simbi zo ngo net représenter neti nini na yo comment dirais-je et représenter bo excusez-moi vraiment pour notre temps pena ba mo na pena ça passe de kata mobile na ngai bon et représenter yango ce que expliquer biso qu'est-ce que tu vas faire pour ekoma munene o sala nini o sala ndenge nini moni kata mobile ateza na mukina c'est que bien que likata msusu mobile mo msisa ngo le mal avant mobile siba moi si likata sala ni telemaka betele makana do ete mana ndenge sengeli defo moi sibida comme ça penda ko asimbole penda likata ko mamunene o comprendre il faut likata penda simo ko mamunene et pas na pas likata penda de o malikata penda boko to na fi bango ça penda kine ça la moi bien likata munene na lelango fort la kisa biso kasi ndenge ni to ko comme ça munene mama mayo jaune bon dikata na petit exemple dikata onde si yamba langa mukie lokwa mo iloko puso na excès ko fiba kango na sango kine bomoni vraiment koko olakisa biso vraiment nde basalaka siko yo suka noka likolo bongo kuna be mutu ezalaka na misu yango nene munoko misu staka oyo ko staka boy sko bon pene fandi awa sko mo mutu oyo sko osana sko boy ozo matiku bango na maboko osana sko na mutu nango awa zana mo lidusu mo boy tasko ofuba mutu nango bazei mo bimaka wana yo ba
donc sentiment te ya supporter kaka bilo moi boy kaka na mitono zo fiba mitu dabi mutu ne la lengi koto te ba awa te ba aniza la lengi te mo mutu on ne te lengi parce que mutu parce que moi ba zebi manakati ana ko ba omba le tele misala mo kitoko mo be lengi mo boy olinga bongo te pe libolo za dikata za la bongo balobi mutu nyonso mutu aluki ka makambo oyo eza ange yo makambo oluki osisango olukai koko yeyo apesi makambo donc etikali yo siko ozongisela ye na retour donc osisa mambo oluki koko nga na ozongela oka lokota pata parce que comment ngo bo comprendre nga comment on a eu quand on kaka lelo na kini ndalo baki ono oyeba ngote ndeni sekozala ate na kin na pena mwana kin mwana lemba pena ya solo ya tongo na yoki nde siko lokota pata na epa na yo nde to lobi awa que non pona ko passer rapport na kiti yo pesi biso na moni mingi olobeli kaka lokota pata donc c'est que yango wana nde soki mutu aza posa ya passer rapport na kiti donc il faut ça la mingi lokota pata il faut ça mimi lokota pata yango nde makambo te même ata na posa boka ya na kiti kakati posa kana kiti kaka pesa kana kiti ozima kolongumba mikaka ongumba mina kiti quand même que sika Moscou olokoti pata papa ko chama ile kuma likatane sala moi bien Jonathan Sindani babi yonde na sima caméra do babi yonde makambu yo moko zo makambo ngate babi ngate ya lolo shomi babi makambo ngate pasta padun peti babi mingi lo samo me ngate makambo eza mingi koko makambo eza mingi koko babi pesa makambo zo makabu donc STD officiel to pesa ka makambu de to kaneke to pesa bino makambo bozwa makambo donc pesa loko zo loko nde moko kolo pesa loko zo loko koko ming bato ba comprendre loko ta parce que loko ta pata le kota pata bato ba comprendre te le kota pata parce que le baki ne bandeli que non eza le kota pata tengama ya vieux Fabregas le kota pata tengama na ni mususu le baki wana siko le kota pata ngoso ki okoki ata moi démonstration mo boye ça biso bien parce que le kota pata on est nga pena na comprendre te na ko ke pe place mususu stopinga e ba singa le kota pata ya na ke le kota mbonga bato pe wa baga moyi. Mais le pata dans la position dans ta expliquer bino dans la position là c'est le côté pata tenga mona ki onte na banya sur des infos mama o mani siko makamaluka ki ko mo banga banana seke ke mbane abeta o bangi da makam banana seke ke mbane abeta akomi o banga ko le côté pata papa bengo shida omoni bino bat boninga o mwasi na yo betele te meyo bengo shida bosi sango bosi sango se ba bengo shida se ko linga okabate o bengo shida aussi sango mbali bakabate mi ba mpira na suka bosi sango koko to komi vraiment bon na suka ya émission na biso moi mot de la femme conseil mo pour na bateau mingi ba ignoraka ba négligaka ko passer rapport na kiti bato ba diminuera ngo mona no angana ko sala ngo te boye mingi pe kiti to mona ngo pesa la mingi na bakuzu bani bato ba négligera ngo ba mona ngo le msozelo mo ya basse classe moi message mo comme mot de la femme pour na bango nasi bonga mimi balugande kiti mbetu ne mingi te ya kiti ne makambo babi kiti donc elenga kiti zala kana kiti elenga mbetu zaka na mbetu ba mama bino o bonne jaba kiti amena sana kiti na mbetu na sana kiti mais eloko pesa na guna ngo ndeti kiti ezana bilengi nango leti mbetu pesa na bilengi nango mais mama ko sana pesa mekano na kiti emso bonne jaba kiti ote ninga za bona moi mo evaler nango siba na moi na kiti te mais quand elenga kiti pesa la kitoko makaso meki na kiti pe emso kanga ono bayo ono kutu kobo ya ambeto mekano kiti sa kitoko makasi. Mon mot de la fin, mon numéro de téléphone, mon message pour na baya yo, moi dédicace au candidat zalaka. Moi ndé balbaka jeu de ma banga kawa ndé zalaka. Pour na bato pe baozela na STD officiel, moi message moko ya bango. Na pesi ba nyonso obalanda biso ba mbote na bino taka linga mabolo na bino makata na bino minde botala ngesa langa mwa bien. Susunga na linga mabolo makasi, mabolo na linga makasi, tutu makata bi yango nde makambo. Mbote mabolo nyonso tu hemi ya basi mbote makata se mibale. Kande botala biso boko la biso biloko bebozwango wapi
biloko bobozonka awa te bokezongo web kaka awa napesi mbote mingi na tabichu nde makambo babi yo nde makambo babi soki yo te metala kaka na sikra leka te babi yo nde makambo napesi bambote mingi oyo balingaka bafani na yo balinganga bokosina kotala mingi oloka nimero na telefone na ngai yango wana ti zo nimero na telefone 090 55 banaka mingi plus 243 mpona bayeba ota biso libanda bon plus 243 90 55 10 832 plus 243 90 55 10 832 numéro na ngai wana. Merci tokomi vraiment bon na suka merci na ba nyonso tout balingaka biso merci na bino nyonso tout abonné à Est2 officiel pour na confiance bo continuer kosala biso bo continuer kosala biso confiance bo kozala de cité kandi na loba Est2 officiel toza vraiment na limite to kota partout koko balobi koko azaka te na masolo oyo ya 100% pour émission na vraiment yemoko akwanosa ngo 100% di dobinde moko lobaka azaka kawana te bon mona pe koko koyamba ba musicien akosala nyonso to akosala nyonso tout donc tozana pona bino soki bomoni ke loko moko to lobi ke za bien te donc bokoma wana et ça la biso bien bopesa biso pe ba deux parce que to ça la rabo jusqu'à pour nous partager na bino ba o ba yeba kité ba o yeba kité o bande ko ignorer o bakisi o yeba ki donc yo pe ko komeli biso wana na CP et ça la vraiment biso bien un grand merci na papa na nga vraiment ya molimo balobi pasteur Raoul Mbuka balobi mon papa mon père spirituel balobi donc sans yema trop sans zambe ma trop. Merci na mama Jodo balobi première dame ya papa Raoul Mbuka balobi yende makambu mama moko mwasi moko ya mutema munene mwasi moko ya mutema munene mwasi moko bien merci na bayinya surtout balinganga merci na famille Siwabo Mobimba balobi famille Siwabo Serge Siwabo grâce Siwabo boza tellement ebelé bidonyo surtout bolinganga ba merci à trop merci na famille Sende babi famille nanga de base merci na bidonyo surtout famille Sende botika moi na bino te bozala toujours wana sima tabu secret moi na bino balobi la cadette moi na mama ya bango obosa mokili na yo balobi moi si ya pembe abenda ngungi te ngam na lobi moi sa pembe abenda ngungi te donc so moni suyo kene ya ba produire belé salela okoma pembe moko maka lokwa yanga te parce que ya kodefa donc beaucoup continuer ko s'abonner na chaîne na bino bozala de citer chaîne na bino to za wana pour na bino ba message makambo bien quant à moi Tabichou Tabisikra je vous retrouve prochainement. Blascopie, ange de la presse. Blascopie, ange de la presse. Blascopie, ange de la presse. Et bon yo, ojanga pocha. Pesa posa na Poto TV Doli Moungu, ange de la presse. Donc banakini boebake pesa posa na Poto TV Doli Moungu, ange de la presse. Donc les patrons, il y a des patrons ya mamboyo. Donc banakini civilisation c'est comment? Bandroid paya nango banini bokota la rappel ba émission na tchombo na opo s'abonner au Taliban États-Unis na France Belgique Europe donc banguna bazara ba timbela d'argent biso peto kota rappel totalara ils attaquent to WhatsApp to Facebook to za limité to sur la ranga na yo moko raté makambo belé on comprend Doli Moungu azawa na pona bino ange de la presse pesa posa na Poto TV Doli Moungu, ange de la presse. Et bon yo, ojanga pocha. Bominga nelengi apesi nga ba sentiment. Etoketi na site pesa posa na putu. Abominga nelengi pesa posa na Poto TV. Sentiment na yo, sentiment na ye kuna. Partout dans le monde entier, si t'as ma... Et bon yo, ojanga pocha. Pesa posa na Poto TV avec ange de la presse. Pesa posa na Poto TV. Mon neto pesa posa au fin à mais posa ya roloba bien, posa la sabine de monsieur bien, posa la sabine babilora bien. Ah, ils ont ma koni foitité, ba koni codité. Ils ont des chroniqueurs ange de la presse.
pesa posa na Poto TV, pesa posa na Poto TV. Héritier Minimbu HM, yokaka toujours. Maman nanga yo bongo na pesa posa TV. Poto ezo so posa. Poto ezo lengi na pesa posa. E bongo yo ojanga posa na pesa posa lengi TV. Oye la lisi poto epesi lengi epesi posa okobomanga pamba pesa posa yo samboy tananboy Pesa na Poto TV dolimungu, pesa dolimungu, pesa na Poto TV. Merci. makasi na poto. Fimbu toujours na fimbu. Bébé nanga moke. Bébé nanga lela kate moete. Oh bana posa nkela yangani. Awa ozwanga. Oh lela artiste modo musicien yemba makasi. Awa okozwaye. O information ya mboka nyonso. Posa na Poto TV pa Emati pa Emati tombola